bato bataka point na ba vie ya bato bandeko na nga lelo basuki wapi e faire gola tobeta lisolo na ye auti pe kosala don na ofelina moko libanda ya mboka na biso Congo. En tout cas tosala analyse sur yango et mbote na balandi nyonso la grande découverte TV bandeko. Bo s'abonner, bo like, bo partager. Lelo tomoni ndeko na biso Vincent Chilouise o azali chroniqueur a publié photo ya ye na mwana na ye. En tout cas esali esengo makasi po esalaka pasi komona mwana mobali moko abala mbongo mwasi na ye officiellement e bato bakoma koya koseka ye kochola ye ki abotaka te eki ezongi bino moboyebi ndenge. En tout cas communauté ekendaka nango bakroni mama bakendaka nango. Mais lelo komona nzambe oyo tosambelaka oyo aza juste apesi ye mwana parce que mwana azali bénédiction oyo nzambe apesa moko aza cadeau précieux oyo nzambe apesaka biso. Komona Vincent apibie mwana na ye esali esengo e bato ka bandai kofinga ye bandeko na nga bangwana lelo baye kofelicite ye. Botala ndenge nzambe asalaka na bavie ya bato. Lelo Vincent komi papa e bato wana bakangami minoko bakomi koya kofelicite ye. Oyo bayebaki kati ya ye oyo bayebaki ki ye ndenge aza na kobotaka te oyo bayaki kochola ye kofinga ye bazwaki ye baputaki ye buzoba na ndeko na biso ya théâtre Priska Kalushimpa. Priska wana joua ya théâtre barole ya kitoko asalaka mosala na ye kitoko abota mwana na ye na mobali na ye me omonaki bato internet balatisa ngo ke mwana wana abotango na Vincent. Botala niveau oyo esalaki ndeko na biso akoma même na baproblème na copain na ye oyo babota na ye mwana mwa baduti ekoma ye kokota na belle famille na ye mwa baduti ekoma ye kokota même na papa ya mwana na ye. Pourquoi? Parce que bato bayaki na histoire moko boye bafundaki babambeli baninga elelo bino bato boyebaka makambo yango bien fale baya oyebisa biso aboti na Priska to aboti na nani. Vraiment bandeko eza pasi pe mawa totikakaki motema mabe toti kochela baninga point na bavi na bango. Nzambe aza juste nzambe asala akela mutu te mutu nyonso abota te non. Nzambe aza juste apesa biso don totondisa mokili. Alors pourquoi ekomela biso bongo? Vraiment bandeko esali esengo ye moko Vincent. J'espère que en tout cas akolala na bébé na tolo akolala na bébé na ye akolala pongi te akobando kingela bébé na ye nyonso parce que tant oyo azwaki po abota enzamba apesi ye botala a combien aza na esengo. Vraiment esali esengo mingi. Félicitations Vincent Chilouise et esuki wana te je crois bien nzamba kopesa yo lisusu bana ebele oyo eza na mokongo na yo okobota pe lisusu ebele. Vraiment continue kosambela, continue kobanga nzambe, continue kosala oyo ezali malamu et okomona pe bolamu ya nzambe. Déjà félicitations na bébé na biso. Vraiment komona ye boye ezolakisa déjà kaka loboko na ya pamba elakisaki aza bébé moko malamu bébé kitoko. Voilà toleki na ngambu ya ndeko na biso faire gola. En tout cas bandeko nayebi te ya mosunga na yebi te na bosani papa na biso faire gola nga personnellement na mona place asala badon te mais komona don oyo ya asali ata eza libanda mboka bandeko na nga eza don koke kopesa bana biloko ya kolia oyo bazosouffrir kopesa bango ata ndenge bandeko balobi eza mokie eloko nini apesi wana kongola ndima ya mutu te bandeko na nga. Mais komona déjà volonté wana ya kobimisa $1 na ye oyo bandeko ebele bakokaka kosala yango te
koke kopesa na bana moko oyo kutu ayebi bango te parce que baza na mboka na biso te. Déjà eza eloko moya bien bandeko na nga aza mutu fo tobetela maboko. Tobetele maboko aza mutu akofélicité. Kokaba eza don. Eliko nango makanisi wana mosusu ezalaki ete mekomi ye tomoni ake bandango libanda mboka akoki mpe koya kosala mpe na mboka na biso mpo bandeko ebele balobi po ani akesala yango libanda mboka asali yango mpa na biso te mpo na nini eke ezongi wi asali yango mpa na biso te mpo na nini me bandeko wana apesi baza na mai na makila bongo te bandeko na nga bandeko faire égale apesi don aliesi amelisi apesi mwa loso mwa huile mwa savon baza na mai na makila pe lokola biso te donc mpona biso mpona communauté na biso ndeko na wa aza kaka oyo boza mboka moko donc se boza mboka moko te aza ndeko na o te bandeko totilongolaka eloko wana nzambe akeli biso nyonso na mai na makila preuve ane tomona soki guerre ezali kuna bato bazokufa ba video wana esala biso pasi mpona nini mpo baza bato lokola biso nzambe akela biso te tokabwanake oyo congolais oyo nani non akela biso bongo mais sauf ke ayebi ke oyo aza mai na makila aloba tolingana bible elobi aimez-vous les uns et les autres alobi te aimez-vous congolais na congolais alobi aimez-vous les uns et les autres bandeko nanga. Les autres wana baza par-ci par-là. Baza babikolo différent. Bandeko nangai. Pona nini tolingara kokomisa makambo susu lokola soki ndenge nini. Tobetela ndeko na biso maboko abandi kuna mbala nsima oyo opesa na mboka na biso Congo. Est-ce que azalaki obligé ka apesa na mboka na biso Congo? Ba wana baza bana te. Te bilo musufu totikaka. En tout cas, biso na la grande découverte na part na biso toloba bravo, faire égola. Jésus de nuances continue. Nengo bandi kuna yaka nango pe na mboka kende na ba mboka différent oyo mutema no eketinda okaba. Pour tout le monde, le président de la République, mingi bakenda kopesa par-ci par-là. Neti bato États-Unis akenda okaba mbongo na ba pays o kutu bavanda te. Même na mboka na biso Congo, États-Unis apesa biso mbongo. Siko esalani. Vraiment congolais tout tikaka ko minimiser bolamu baninga. Tant moninga sali mulamu betela maboko félicité ye et sali loko te papa na biso faire égola asali bolamu to betela maboko a continuer ko sala ngo pona bato mosusu mais non ki kana mbuka na biso et voilà bandeko vraiment eloko esalinga bien makasi yango nde tolingi parce que baza na facilité kozwa mwa 10 francs 20 francs et tant bazozwa ngo tant baokabana bandeko mosusu ezosala malamu nzambe pa kozanga kopambola te kokabi bandaka na eza te ozela okoma nango ebele nde okaba te na moki ozozwa ntango ozokaba lipamboli ya nzambe te ekoyela yo et voilà bandeko abonnez-vous, likez, partagez, bisous.